perfectionné. Makambo toboya kilobi l'isoume comment nango perfectionné. Bonjour, bonsoir ma communauté 3 Hectares Production TV. Bonjour, bonsoir, na abonné na biso nyonso. Bienvenue na émission Mukola Lelo. Oyo toye kotambola na avenue Bypass. Okenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge Bypass ekoma te. À gauche na biso Lemba quartier Keni. À droite na biso commune à Makala quartier Findi. Kabali solo Kozana avenue Bypass. À gauche na biso quartier Kemi na Lemba. À droite na biso quartier Mfimi na Makala. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme, pe bavi ya kuta dire. Awa tokomi na triangle yango yo. À gauche na biso okei Inekid, na droite na biso omati Mongafula. Tokatsa na ngambo. Bypass botika kala. Ah, tu as un triangle, il y a une équine, yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
Merci na babone na biso, merci na yo motuna no s'abonner te mais Olanda biso. Elo toye olakisa bino bisika botika kala. Ok, tout droit, ok, CNPP, ok, Inekin. Quartier Kemi. Abali solo. Topesi mbote na papa Freddy Kalidia na Allemagne. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Bana Lemba. Lemba na bino ya ngoyo. Ok, tout droit. Ok, Inekin. Ok, CNPP. Bana Regini. Bana Colline inspiré. Tokokoma Inekin te. Bokota, Bokota. Awa toza na route Kimwenza ya ngoyo. À gauche na biso Lemba, quartier Kemi, na droite na biso commune ya Mongafula. Bana route Kimwenza na bino ya ngoyo. Abali solo. Pesa sango na moninga. Ok, na libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te, benga biso, komela biso. Tokokende olakisa yo quartier na bino, balabala na bino. Otala route Kimwenza ndenge ekoma. Route Kimwenza ya ngoyo. Ok, tout droit, ok, Kindele. Ok, tout droit, ok, Inekin. Ok, tout droit, ok, Eastem. Route Kimwenza ya ngoyo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Concession ya Inekin
ebandi awa na gauche na biso clôture ya Heineken yango oyo prochainement tokozonga tolakisa bino Heineken botika kala quand même bomoni route Kimwenza tozongi to continuer na bypass Monga Fula touti Kimwenza tozongi bypass bana bypass boza wapi bomona bypass na bino ndenge ekoma awa na gauche na biso Monga Fula na droite commune ya Makala. Fallait pas. Voilà. Bana bypass yango oyo
Limwe. Complexe scolaire Gabriel Marcel. Awa tokomi na croisement ya Elengesa na bypass. Otala bisaka touti. Elengesa Kangoyo. Aujourd'hui, Elengesa
na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire awa toza na avenue Elengesa tozozonga vers Victoire au quartier Maboulou. Kaka na système ya Santo Toma na ndenge ya bukamona bukakokila tobandaki na bypass côté ya rond-point Ngaba non loin ya triangle ya Yenekin de la Kisebino bypass tokoti muke Kimwenza tozongi bypass awa tokomi na Elengesa Kabali solo pesa sango na moninga Baringili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toiko tosanzame kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole
Na ndenge totamboli mokolo ya lelo, on comprendre que okoki kolongwa Yenekin ou bien rond-point Ngaba okende Victoire sans pour autant koleka limité. Makambo toboya kilobi lisu me koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission bana makala bana selemba bana bumbu route elengesa yango oyo c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Centre de santé de référence de Kinkosi. L'un de santé de Makala. Centre de santé Bango. Bana elengesa
alingi biloko na ye tombalola komakolela ngolola nakamwe mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikotosanza bana makala bana monga fula bana selemba baba lisolo bokota bo s'abonner bo partager bo liker terrain na bino botika kala yango obeta bali na terrain oyo oyekola sport na terrain oyo babeta yo mpe na tengeri oyo ekolakisa bino terrain na bino botika kala bana makala bana selembao bana monga fula toujours avancer na balade na biso omoni balabala na bino omoni lupango na bino komela biso benga biso commenter encourager biso toujours avancer na elengesa La Floride na gauche na biso EP4 EP5 Selembao Institut de Selembao SEPCO
nakotrahi sankutala nsima o yesu yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo lipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tozo avancé na balade na biso awa na route elengesa awa déjà na commune na Makala Kabali solo pesa sango na moninga Merci na communauté 3 Exa Production TV. Merci na babone na biso nyonso. Yo moto nano s'abonner te sala yango. Ozangaka ba vidéo na biso te. Na bandeko oyo bazi biso na katikati tolobi émission na biso ya lelo toyaki kolakisa bino babalabala na bino botika kala tobandaki na route bypass ngambo wa quartier Kimi na quartier Mfindi na Makala tolakisi bino pe Kimwenza route Kimwenza oyo ekendaka Yinikin oyo ekendaka Kindele après toye kozonga na bypass na Mongafula
awa toye kosukisa na elengesa na makala. Ok, tout droit aux ongeti Victoire elengesa ekutanaka na avenue Kasavubu na Mariano. À partir de Mariano, si Victoire est commis avenue Kasavubu. Bana makala oza wapi okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans oyebi lisusu ndenge makala na bino ekoma te, elengesa ekoma te, elengesa yango oyo osepeli na émission ya lelo olandi yango. Pesa merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Pesa merci na papa Freddy Kalidia na Allemagne. Pesa merci na papa Félix Bolakisa na France. Na soutien na bango nde ba permettre biso to tourner émission mokolo lelo kaba lisolo pesa sango na moninga bana makala route elengesa yango oyo. Bana makala, bana maluvanga, bana ngondo Maria. Otala makala na bino botika kala. Bana arrêt courant, bana bypass. Toujours avancé.
perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé yaya masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli Wali kacha.
Bana Maluvanga centre hospitalier Ango na bino botika kala yango wana na sima wenze yango yo abali solo wenze na bino botika kala bana elengesa tozo avancer na balade na biso tokokende moi na moi ti na avenue Luanza oyo ezokabola kalamu na makala soki okei nango okatisi pont ya Kimbangu na ngambu ekomi Kikwit ekendaka jusque na deuxième force ya Fikine tozo avancer na elengesa bokota aba lisolo bana makala bana partout bana monde entier boza wapi omoni epa na bino komante benga biso cette manière-là de devenir je pense que vu les infrastructures, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel. Je pense que c'est prioritaire pour nous de parler, de citer sur la thématique. La thématique, c'est l'embouteillage. Alors, il faut deux hommes. Na droite na biso paroisse Saint-Clément ya Makala bana Makala paroisse na bino yango wana bana Ngondo Maria bana Saint-Clément bana Maluvanga bana Terrain bana Courant elengesa na bino botika kala yango oyo ozokoba oyo avenue ya paroisse ya mwana paroisse Saint-Clément ya mwana kaba lisolo kaka ndenge tolobaka TV eza radio te
eza makambo mbangombango mpe maniso merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole merci na babone na biso nyonso merci na yo maintenant no s'abonner te me olandaka ba vidéo na biso tosengi yo mpe osabone mpo ozangaka bavideo te ya sika oyo tokotisa oactive mpe cloche ya notification omoni obandaki lemba makala toye kosuka na makala obandaki na route bypass toye kosuka na elengesa omoni balabala na bino omoni lupango na bino komela biso oza na posa osoutenir mosala tozosala nimero yango wana eza affiché benga biso toujours avancé tokomi na suka awa na avenue Kindinga arrêt Mbinzo arrêt Mbinzo Mayebo arrêt Mbinzo Mayebo na bana makala bazo se retrouver Bokoto. Awa tokomi na arrêt Jean-Jacques Mutuale. Toyebi te soki eza barrêt ya kala soki barrêt ya sika me bana makala nde bakoyebisa biso arrêt Jean-Jacques Mutuale yango oyo. Bana Bumbu, bana makala, Kabali Solo, pesa sango na moninga. Olandaki biso mokolo ya lelo osepeli na émission ya lelo pesa merci na papa Feli Bolakisa na France papa Freddy Kalidia na Allemagne papa Paul Mafuta na Hollande na pasteur Jean-Didier Kunda na Texas. Tolokende petit à petit vers la fin.
awa toza na avenue Mabeka, quartier Mongala, commune ya Bumbu. Mabeka yango oyo na gauche na biso. Awa avenue Nkamba yango oyo tozo avancer. Bana Makala, bana Bumbu, elengesa botika kala yango oyo tozokende petit à petit na elengesa. Koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu ola pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo maseni Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana bypass, bana terrain, bana courant, bana Malubanga, bana Saint-Clément, bana Ngondo Maria, Makala na bino botika kala ya moyo. Ngondo Maria
Avenue Kinzinga, quartier Kisantu, Makala, Ngondo Maria, hôpital Ngondo Maria. Bana Ngondo Maria. Ngondo Maria est dans l'avenue Kinzinga, le quartier Kisantu. Je dois avancer petit à petit vers Luanza. Ebele batika Luanza ezalaki asphalté te. Luanza est comment asphalté. Luanza est relié Kalamu na Makala. Kalamu na Makala est relié par Luanza. Luanza soki ekatisi pont Kimbangu ekomi Kikwit. Kikwit ezokende ti na Lemba. Na ngambo ya Lemba ekomi avenue Sefu. Oyo ezokabola limete na Lemba. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kouta dire.
Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda émission na biso mokolo lelo oyo tobandaki na bypass côté ya triangle toye kosukisela yango awa na elengesa tosengi na bino baoyo nano basabone te bosabone baactive te cloche ya notification po bozangaka bavideo na biso te soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yeso yo, Yesu zongana yo.